place toza awa bango lokemi tomela ba kolo ya bord mo faut un peu pour comprendre kolo so ba kanyo la pang ba yo na mai mais quelque chose ba tiki mutu na mai wana donc tango ma mise comme de rouge donc nazana master nga hiver glaçon type koi mandi de Paris na ibike a Hollande et puis azolanda déjà bande ko balandi Tsemo TV mbote na bino ibwa beno lelo na cadre ya émission masolo ya bana kikwiti Tsemo TV chaîne na bino YouTube eko beta masolo ya bana kikwiti eko kundola ba réalité ya kikwiti eko présenter bino ville ya kikwiti oyo bino peut-être boyebi yango na ndenge ya kala oyo lelo ekoma nini boyeba masolo oyo bancien ya kikwiti bayebi oyo bana ya lelo bayoka te bayebi te boko découvrir masolo nyonso na masolo ya bana kikwiti toujours na cadre masolo ya bana kikwiti toyambi mpona bino mwana mboka akobetela biso masolo ya kikwiti pe ya millier oyo ayambi biso lelo ayebisa biso ya raison oyo tozokutana na ye lelo bisolo nini ya spécial azolinga betela biso par rapport à kikwiti bino bopesa biso kaka tango bolanda mwana mboka boyoka ye ameka kokundola masolo oyo bino boyebi te bino boyoka te loin na biso esprit ya kogene balemvenant bamukwisa mazono ntango tozoloba masolo ya bana kikwiti eza poto takine batu te mais toyeba nani mwana kikwiti ya solo et nani pe mwana kikwiti ya lobby ya lelo. Sans plus tarder, salut grand frère. Bonjour. Tsemo TV lelo et Kolukayo pour tomeka ko solo là sur ville oyo. Je pense au Botami, au Koli, au Yebi malamu kuleka. Na souci ya émission na biso masolo ya bana kikwiti yoyo Kolukayo pour meka ko betela biso pe eteni ya masolo ya bana kikwiti oyo yo yebi oyo vivra na génération na yo parce que vie ezo continuer mutu na mutu azana partition na yo lelo yo zo betela biso oya yo. Merci ma parole. Ngai on s'est présenté na comme ya tonton Serge Issel. Naza natif à Kikwit, précisément à De la Vallée. De la Vallée, et là cellule, dans le quartier Yons. Place Toza Awa, Toza juste, le colo est arrivé au Luken. Simaya De la Vallée. La réalité, oh, yo biso to veka koto yo, yango nde na développé, c'est pour l'émission. Merci Mbouta Issele, tonton Issele pour les intimes. Olobi na biso aux alliés natifs ya Kikwiti. Veut dire aux vrai na terme na biso yama solo ba na Kikwiti. Est-ce que vous pouvez prouver biso aux alliés vrai moi na Kikwiti? On a yo De la Vallée et bandi wapi nani pe akozala moto ya yambo oyo nyataki mabele ya De la Vallée avant moto ya yambo De la Vallée ezalaki nini et salamaki pe ndenge nini pour moto ya yambo aya s'installer après batubaya lelo. J'espère que ma solo toujours bêta eza juste par rapport à ma génération. Merci. Ngana dolo bela plus oyo la génération oyo ngana vivre. Mais selon l'histoire De la Vallée, il y a quartier moko, ils ont pemeni ya ebale. Pemeni ya ebale. Izalaka zamba. Zamba munene forêt. Pour preuve tout le monde va nzete munene zawa. C'est awa tout le monde arrive moi moké boaki na kwilo. Mona polo kemi yango wana kuna na musika zamba wana izalaka na banyama ebele
neti bamakako na époque wana quartier na biso de la vallée tout Kikwit bazala kobenga yango quartier makako. Mutu oyo ayebi histoire ya de la vallée soki ayoki kombo ya quartier makako comprendre vite eza de la vallée. Bon, en soi eza quartier penza te mais eza cellule na kati ya quartier yonsi na komi na Lukolela. De la vallée kombo nango nanu ya de la vallée wana ezoya à partir ya terme eza na géographie. Donc mutu ayebi géographie bien, il doit vite comprendre de la vallée ezoya à partir ya nini. Il y a un mot vallée na kati oyo ezo représenté comme le quartier na biso. De la vallée ebandi na virage soki toza na makadam kuna comprendre ebandi na virage référence nango eza epa baka palai banda epa baka palai oye ti Baba Mushege Mbangu place Ngomba ebandi nde esika vallée esuki. C'est pour cela tobenga yango de la vallée. Comme on a de la vallée, les alaki baptisé na ba jeune kaka selon histoire ba vie à quartier oyo ba viva avant biso ba salaka équipe ya foot. Équipe wana ba pesaka au kombo de la vallée. Par après, nous avons un grand messier, fait à son âme, grand boss, Papa Sangasam. C'est là biso hôtel ya Malunga où ils allaient représenter Kikwit à l'époque. Dans la salle hôtel wana, ba pesaka hôtel wana kombo ya de la vallée, hôtel de la vallée. Ma première venant est de la vallée, selon l'histoire. Oyo Monsieur Yebi, Oyo, ma père, Kutaka, Oyo, ma Kutaka, et ça, Papa Longin. Dans Longin, elle a toujours un fils à Zano, mais il a vieilli. Bateau, bah, bien, à combat Longin, Papa magistrat. Papa magistrat, Papa Kapalai, on a le premier habitant du quartier Nabiso. Papa Kapalai, Papa Longin. On arrive au Biso d'Ozali. On arrive à Moussousou. Ils ont un terrain, ils ont le terrain pour protestants, pour missionnaires protestants. Américains. Le Pangwana est d'abord clôturé dans la treillis, il va accéder difficilement. Il va vendre va travailler dans la Bazawana, tout ça, ils ont SSC, c'est la 40e communauté. Par ça, merci Moutaïsele, na Mekiko comprendre cadrage et restitution histoire au sali par rapport au quartier, il y a cellule de la vallée, il est tombé ça bien au quartier de la vallée. On comprendre que de la vallée, ils ont qui Zamba Mounene na katia ville qui quitte et babana ko bien au quartier Makak Nengozoloba. Lelo de la vallée surpeuplé, Batou Batongi, Batou Bakoti, Koti, merci Moutaïsele, na Mekiko comprendre cadrage et restitution histoire au sali par rapport au quartier, il y a cellule de la vallée, il est tombé ça bien au quartier de la vallée. On comprendre que de la vallée, ils ont qui Zamba Mounene na katia ville qui quitte et babana ko bien au quartier Makak Nengozoloba. Lelo de la vallée surpeuplé, Batou Batongi, Batou Bakoti, Koti, Baouti de partout. Déjà, comme on a de la vallée à niveau et comme il est lourd, et ça la par rapport de
Bon, lelo, comme on a de la vallée, la nègre comme elle est, nous ça la plaisir parce que place Bato Baza les vieux, place où Bato Baza est abandonné et bien à terme moko bon, plus on est Congo, to bien à un mayumbu, et on moni, to insister to boya combat mayumbu, comme mayumbu est à place où Bato Bazalaka, bakimi soit guerre, soit mamebele, tout ça, batiko sur la mboka et comme inhabité, mayumbu. Tant que bato bazoa ko tonga bazoa ko bakisa ma ezo salanga plaisir quartier ezo fongoma ba mouvement ezo fongoma population ezo kola donc c'est un peu ça eza juste pour na ko fongoma ya mboka. Merci Moutaïsele, le formateur des phénomènes, le créateur des idoles, le coach de génie Montréal Vincent Kinois, le beater des prolongations. Lelo toyambi Moutaïsele mwana mboka Isele na de la vallée. Grand frère Naza vraiment surpris. Je pensais que Royamba Bisso na résidence miroir de la vallée ils ont un boulevard national mais na mono kitisi biso na plateau au place Toza na yebi peut-être les ont rappelé makambo belé. Pourquoi d'abord choix? Il y a plateau, tout ça l'émission, place où raison, les animes. Merci. Bon, en tout cas, ceux qui n'ont pas une place où ils ont par rapport à au moins dans la mission de l'école. Ils ont plus de milliers où ils ont sakana trop. Ce que tu as ngambouana mwanga libaya et comme banda ko belé tina mai. Mai oyo biso za osakana lokemi toza kosala moustiquaire soklo moustiquaire na mai oyo tokanga bangolo awa banina na mai oyo mai ya lokemi bangolo banina moustiquaire lelo nazokamwa na moni bandako ebele bandako kuna na rive nanga ntina sekoto bandako ebele or na batan wana place nga na yo totelemi awa ezalaki nzela balabala nzela balabala te me nzela mituka eza ole ok nzela yango ezalaka fréquenté na bato moko boye biso wana na batanga wana toyabana mike soki touti likolo toyei kosakana lokemi une fois oyoka son ya kare ezoya il faut mwana asunola baplan na ye nzimwaka. Vous comprenez? Ok. Nzimwaka wana ezoya parti ya nini? Bakar wana ezalaka ba Ford américain etambola na 4 éléments na bateye na bango kakia na bangondo. Donc soki babaki yo na rayon oyo okolia mpenza nkuba na ndenge adimi te. Donc bakofrappe yo. Okima donc so yo son Ford américain zo ya fo kima o luka place manganga eza o batama se camoufler baleka so ba repérer ka no to mona moi image à bâtiment quelque part il faut ba yati wana batelimisa car wana ko patrier. Pourquoi baza ko interdire bato ba kita kotoyo au moment où bango bazaka na bango ba passager ba leka ba okende awa ezaka na pont awa yana ravin mo eza awa terrasse o basale on kala te yakala ezali liboso wana yakala ezali liboso wana eya na pont ekatisaki eke nzela ene etika nzombe ekontinue ti soki bakipuka soki bato oyebi te mais sauf que ezalaki plus fréquenté par baaméricain oyebi te baaméricain na baza koleka nzela oyo baza koluka nini epuis baza kosurveille nzela oyo makasi bamindele wana baza kobenga bacorps de la paix. Corps de la paix mwana kikwiti oyo aviva bakoto oyo ntango nalobi d'accord de la paix mindela corps de la paix kekwisa mwana bendana baplante ezali nango fo sundola okoti matiti de même na rive wana na se wana ezali mpe na nzela ezali mpe na nzela moko ekenda ebima ti na pont je me souviens encore quand papa s'en ensemble à ton hôtel
série wana ba 19-24 odiembela ba 19-24 na bachauffeur na so akala bape Laurent pe à son âme bajoi Saint-Joar pe à son âme bakenda tomatia tokati polu keni tokoti nzela wana ti likolo kuna kotaka nzombi bokezwa zelo bazelo penda ya bien ya rouge wana bazelo ya jaune ya bien wana yango nde baotongela hotel na sobelaka donc brusquement boye mboka katana bapale betama place ya nzela ezalaka toyebi te est-ce que tokozala so ya mesure ya kozongisa makambo ndenge ezalaka non donc mikolo ezokende mboka ezoki kobeba mboka mosusu tokomona mikolo ekende eki obonga oyo biso mikolo ekende mboka ezoki kobeba naorapele plus na bato oyo ya biso baya libanda okarte na bango kote tozala oya kosakana koluka mayebo makelele bamandalala mpona kosala bapayote ya bonane babisasa mayoto ya bonane mandala yango tozala kokata yango na mwanga libaya yango tozala kolengela par awa tobeti lukemi aso o place moko eza na se awa lukemi ya moke babi nguma eza awa so nalobi ki nguma oyo ayebi ki nguma ocomprendre ki nguma c'est quoi donc c'est un peu ça. Merci Mbuta Muntu. Nazo comprendre ma solo zo beta ozo kundola ozo kota pena na conception ya émission yo ma solo bana qui quitte. Merci à mon réalisateur Vincent Kinoa, je pense on est dans le timing. Lelo ma solo beti et ça linga bien mais retenir un peu attention nanga ba américain ya corps de la paix. Bien sûr, vous étiez encore enfant. Et aux va bien, Nzela. Nzela, je pense que c'est ça pour Batbali. Vituka, Batbatam. Mais, bon, maintenant, on a témoin suspect. Nzela, Balingi, on a battuté. Ceux qui vont suivre, fouetter, je pense, à l'époque, nous avons Zaïre, je crois. L'État à l'époque, il y a un salapé nini. Soit mission ya américain ya corps de la paix ezalaki nini babana ko exploiter nini. Merci la question. Na asir biso nyonso partout na monde entier toyebi o eza bilanga na bango ti o eza bilanga na bango banda nzambe akela mokili RDC bilanga na bango ti to bana temps kosala oyo nyonso balingi kosala na batemps wana biso tozala kokanisa neti keno bango bakenda kosala misala soit ya inga shaba kokontrole bali na inga shaba or bazala na baintérêt na bango mosusu oyo bazala kolinga te population comprend que non kuna eza na eloko moko esalemaka en coulisse okoma se fait-il nzela oyo eza public bato tu bakoleka me eza na mituka kaka ya baaméricain baford ezaka koleka bato mosusu bakoleka te kaka bango toyebi te likolo koto bazala kokende wapi bazala kosala mosala nini na batemps wana biso ozala comprendre te eza neti na ntango ya kala ntango biso tokokola susu 21h juste ezalaka couvre-feu mais na ntango ya kala couvre-feu wana biso toyebaka yango mpena te ntango toza bana mike tozala kobenga yango minere couvre-feu minere. Or mineur eza mwana oyo ya âge assez akoki jamais koaccéder na balabala na ba air tardif. OK. Mais biso tozala kobenga yango mineur par rapport ya époque wana toyebi kaka non 21h so ekoki baokanga yo mineur. Et puis elataka mpe na bapere na biso t'imagine na ntango akala pere akobima su te pere azobanga baokange mpe mineur. Ozo comprendre oyo na batemps wana bapere yo oyebi kaka te momo ntike mwe banini mais Mobutu a s'imposé à l'objet 21h, plus question. Na balabala baokango mineur. Na biso, na ba père, 21h, Palestine. Ça. Neti awa attends au ravin au stade miawa. Na se na ngo wana bato mona bakusha ba mabanga musuzu na mona na vi na ngate. To mona ba mabanga musuzu tayi libanga boyedon ozo adorer yango libanga mo kitoko dessin bien tout ça bon. Comme si ba comprenait que non il y a quelque chose na ba milero yango bazako sécuriser yango mais lelo ba ate. Merci Mbuta Muntu.
partout dans le monde, bozolanda Ntemo TV, États-Unis d'Amérique, France, Suisse, bana kikwiti na yebi ke boza partout, kota partout. Bino moko bozo comprendre que lelo na do faire face à vrai. Alors ba on bien on a début émission, loin de nous l'esprit, ya ko taquiner batu, ya ko lobageno yoza mu kuisa mazono dans l'invenant, yoza vrai te. To ko yeba vrai na mama boy. Vérité batrichara vérité te. Muto ayebi corps de la paix. Sokoza mwana kikwiti te. Oyaki vacances pas noko o s'imposa lelo maréchal. Oh Seigneur. Oyebi lu solo corps de la paix. Eza motuna. Bino moko bokota ko. Bana de la vallée na yebi ke boze belé Angola, Kinshasa, Brazzaville, partout dans le monde. Boye bisabiso, dans les commentaires, bien sûr, ceux qui Serge Isele, tonton Isele pour les intimes, Kwaki Baga, à Kosi. Boye bisabiso, qui a vrai. Lobby aux tournayo. Lobby tournayo. Pour expliquer biso. Pour la solo qui kwiti, nandenga mabete ba mercenaires basé belé. Ba mercenaires ba leke belé. Misusu c'est par complexe. Serge Isele c'est au Bimia wa bo mona résidence. Bo mona adresse. A bete biso ma solo accord de la paix lelo. Lobby peut-être au bete biso ma solo mususu. Poésie belé. Alors ba bien à début génération de génération. Ce qui a bête télévision à représenter biso, un vieux lisusu la génération qui a bête télévision solo au-delà accord de la paix. Voilà. Souci na biso et la qui to kota. To bête ma solo bana qui kwiti bo comprendre. Nazomi tuna. Vous avez quelque part na imbongo chance ya politique. Lobby oyo vraiment na kikwiti adresse ezati. Bete la biso sur l'accord de la paix au lien mono. Mutamuntu nazongi na mboka na yo. Lelo tozana ko kena suka émission na biso je pense. Soki nzambe ndenga sala pona ba wendo kolosol ndenga sala pona ba tata na ba 17h na ba 18h30 ici les bons autorités face aux caméras, au conseil la nini pona de la vallée politique à la monument. Serge Isele. Merci. Premièrement, souci à ma casse, ils n'ont pas seulement le quartier Nangaï ou Botami. Souci plus, ils ont la grande ville en général, il y a des coups. Mais, le français va le dans le porte Israël d'abord. Il faut, pour commencer par Ishika Oyo Banda, souci nanga makasi, tellement bato comme belé dans le quartier, il faut, toi Seigneur, maï, il faut, toi arranger la direction à biso, urbanisation pour n'importe qui. À n'importe où, à n'importe quand, sans tenir compte de la menace autour de la quartier Moro et terrain accidenté. Le moindre erreur, plan Moro et Bima Awa, exemple, tu as un bord Moro Awa, tu as un bengango, les colons on a moutou nango, baptisé nango, lac Kamisen, menacé nango pour y comme lac Kamisen on a et bandé nango, ils ont bakoto, nega terrasse ou ils entretien malvongé à te. Si bauta suka et kimisi bateau maman na lubwa si ba se retrouver na ba milliers mo o ba s'entendre raté pour abima maradama zo transport passi car passi et lo konga na ko souhaiter ezake tout ça sous rappel
na bao bakenda na biso to sur place pour biso mto vivre la réalité oyo bango ba musika ya kozongisa l'équipe ya ba entretien ya quartier souci ya makasi ya mwana pour que tous au moins temps ya évoluer bien na ba milieu dédicace na ba yo ya musika ya pembeni et ko sala pe moi bien na ba master oyo to sakana bango awo to beta na bango lukemi to mela ba kolo ya bor mo fo da rampe que tu comprendre kolo donc so ba kanyo lampang ba yo na mai meli quelque comme tanti yo mutu na mai wana donc tango ma mise comme de rouge donc ba bagarre na na master na hiver classation type koi en direct de Paris na ibige a Hollande et puis azolanga déjà nazana la grande famille oza bana mboka famille sayongo to na ya blanc to na ya arma to na emery to na junior sayongo to na leki sayongo bango tu ba likolo na ibige ba Holandanga na grand tantine nanga mère double mama mapasa mamundele ser nzumba do awa to apa na C ya palin so beti dépa pour madame au moins la référence ça na ser nzumba on ba bien na so ba Élysée pango bazé belé ba André Kapalai bazé belé donc ba kenda ba Hollanda ba comprendre que non mboka il faut to beta un peu moins couder ba ota suka po et ça la développement ya mboka na biso. Merci Moutaïsele pour un rappel. C'est pas un vieux à quartier, un vieux à quartier, un responsable, professionnel, engagé quelque part, il est en vacances techniques, je pense, ou en congé technique. Congé annuel, merci. Il y a un mot de profiter qui est là, pour beaucoup de lundi. Vous voulez dire à vie, il y a pas trop d'âme. Bana Kikwiti, ma collègue Kinoa, Kabali Solo. Kabali Solo benda bango yebisa bango ba s'abonner biso to TV ya matolo te otala biso bien ndenge to bandi ozo ba référence référez-vous na bango tant ba bandaka TV biso to TV ya matolo te to yete poto senga poto déranger na ba chombo mais souci ezaka un simple geste au s'abonner au commenter et au sala bien pour tout aux sala ngo pona ko servir bino et belle place boza place boko landa ntse mon TV boko mona ke bozongi nostalgie au betili solo comprendre la place to bana ko sala boy ndenge service la lobby bino peto pekisi bino te balem venant intégration ezala dans le bon bo baby ça nos us coutume te. Nous on a été très bien éduqués dans Mboko. To yate na bandenge bozo ya lelo. To yeba ki base te. To yeba ki ba makambo tout bozo sana ba quartier. To ya bien. C'est mon TV eza on a pour na servir bino. C'est mon TV eza lelo pour na ko salela bino musala oyo. Mais to za souci moko. Vous êtes trop fait là. On n'est pas ingrat bien sûr. Tu bois matolo mais tu as ingrat. Tu vas séparer la nabino. Honneur à nos abonnés, Pour ça la bin honneur. Bino baye abiso, bino baye bozwaka moi quelque chose chez méga Hollanda, oya bino mwana mboka et o matisa bendele. Oya ya yambo. Ntemo TV. Na Kikwit, la province à Kwilu et Salamate. Toyete, poto beta masolo, toyete, poto loba buzoba. Pour lelo, télévision et internet, buzobezo les gars trop. Lelo to beti masolo isele, to gêner mutute, to fingi mutute, to écarter batute. Montréal, et longo na yo, je pense que à suivre. Suite fin, Yaman Sola de la vallée Zali, mais à suivre, tout le monde attaquer Kikwit 3.
toyeba turu wana toko attaquer kuna parce que ça na quartier botami lelo les sala honneur ya Kikwiti te po ba mu kuisa ma zone baleki trop je rappelle Vincent Kinois, le formateur, le phénomène, le coach de génie, le bitter de la prolongation. Je pense pour Lelo, le Sugiawa à suivre.